Merci mingi pe mbote mingi na bandeko oyo bamesana kolanda biso na kati na radio lisolo. Na pesi mbote na bandeko nyonso pe na souhaiter bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso pe oyo balandaka biso ba bonne année 2013. Bandeko nyonso tozalaki na 2012 ba combattant, ba combattante, ba lisolois pe ba lisoloise. Ba DCV pe ba DCV ne nyon surtout oyo bozwaki opportunité ya kolandaka biso na radio lisolo na pesi bino mbote pe na lobi lisusu kimia ya nzambe eye bakozala kati na bino. Tokoti na 2013 nazali kosenga na ba combattant nyon surtout tozala uni. Que ça soit la divergence na biso tozala uni. Muninga salimabe tolekana liboso mbango na kofinga tokoloba te toyekola pe kobenga baninga na mabe oyo bango basali pona kopesa bango kotuna bango pourquoi bosali boye olie tolekanaka na media pe na koloba na bandeko nyonso tu oyo bazali kobundela Congo. Tozali kobundela Congo te, tozali kobundela mutu te, mais tozali kobundela Congo. Bandeko tozala na esprit d'équipe, to panzanaka te, mais tozala nde na bolingo. Na bolingo nde tozala lisanga esika moko po mopaya oyo azali na kati na mboka na biso akende. Botala tozali ba marche belé, tozali kolela, mais ba marche oyo tozali kosala ba fruit nango ebimi pe botami ebele ba mboka nyonso tu bakomi kotelemela likambi ya Congo. Mais soki biso na biso tozali kobundana pe tozali kobetana e kozala vraiment malamu mingi te. Na kosenga na ba combattant bandeko nyonso tu o batelemi pona kobundela mboka ya Congo. Combattant azali politicien te. Politicien akotika la politicien, combattant akotika la combattant. Oyo amonike azali combattant, abundela combat na ye. Oyo amonike azali politicien, abundela politique na ye. Alors, ceux qui tozali ko comprendre te, combattant alingi akoma politicien, alors bomeka kotuna ye, oza combattant ou bien oza politicien. Alors bandeko, eloko nga na kosenga na bandeko na biso ba congolais pe ba congolaise boke bana média. Na kosenga na chaque pays ya Europe. Au moins na pays moko na moko botia porte-parole e kozala malamu. Pambate na 2011-2012 buzoba eleki mingi na kati ya ba site oyo ebimi ebele. Mutu nyonso akomi une opportunité afandi asali vidéo na ye. Mutu nyonso akomi une opportunité afandi alobi oyo esengeli ye aloba. Mais est-ce que makambo oyo ezali koloba ezali malamu ekosunga bandeko ou bien ko détruire? Bandeko botika na yebisa bino eloko moko. Soki lelo komba oyo tokomi na mwa mobulu biso na biso tozali kobetama ezali faute na biso ba combattant lokola tolingi tokoma ba vedette moto nyonso tu alingi akende na media po aloba. Mais combattant yo kokende na media to bakosimbi so micro oloba nani moto apesi yo permission oloba o esengeli oloba. Boyebi ke journaliste nyonso tu surtout ba site o ebimi moto nyonso tu alingi asala polémique na part na ye po site na ye ekende liboso. Alors un journaliste soka yambi combattant akotuna ye mituna oyo ekolobisa ye po ete tanga kozwa filme wana atiango bino bato bokolanda nde ekopesa bino bilobela. Journaliste nyonso alingaka soka yambi combattant akolinga tune mituna soki combattant aza pe mayele mingi te akwei na motuna wana yango ezali kosala boye. Bandeko na ngai tozala ini soki muninga sali mabe to luka to benga na nkuku to lekana nango na ba radio to na ba site te ezape mabe
alors yo combattant ozo kokende kolekana esika oyo bakotia yo polémique na bandeko na yo nde otrouver yango ezali malamu ngala kosenga na bandeko soki biso nyonso tu ba combattant tozali na bolingo mpe tozali toujours na sima ya président Etienne Tshisekedi oyo a gagné ki élection na ye oyo ba yibi élection na ye et que tozali ko bundela imperium Hippolyte Kanambe dégage tokoki kozala uni pe imperium yango photo la sa président Etienne Tshisekedi oyo azali eli que non voilà biso ba combattant tolingi yo voilà imperium na biso yango yo mais soki biso na cotisation tozali ko sala le côté mais tozali ko ganga imperium cela veut dire kolinga na mbebo mais na kati na motema tozali ko sala eloko moko te soki to força ki pona imperium te 2012 to forcer pona imperium bandeko botia bambongo na bino eloko ezali kaka ya koloba mingi te bana ya Congo nyonso tu oyo bozali kolanda biso bozali kolanda message oyo tozala na bolingo tobundela Congo na biso soki tobundeli Congo na biso nde tozwi bonsomi ya kati ya mboka na biso mais soki tokei na baventure soit na ki végétarien wana nde ekozala lisusu mabe mingi napesi bino mbote nalingi bino mingi na kombo na Yesu Kristu nalingi bino lisusu mingi na oyo balobi na kombo ya Fumu Kimbangu nalingi bino mais eloko tosenga kaka tozala ini po Congo na biso ekende liboso 2013 oyo tozwa ba fruit ya kitoko na banzi bandeko napesi bino mbote encore une fois pamba te tokomi na 2013 tozala na bolingo pe tozala ensemble merci.